akomisama pona litomo tusi kozwa apambola malisusu na koyoka liloba na nkolo ngonge koya bakoyoka ye lisusu te bato bakotambola mosika koleka ondenge baza kosala yango lelo oyo ngambo na ngambo bakoluka yango musakoli Ose alobi ke bakomona yango te. Non, Amos 2 verset 12 alobi kaka lelo oyo soko moto amitiki akotana na Nzambe, Nzambe akotana naye. Liloba na Nzambe ezala bipai nyonso to te, yango ezali epai Nzambe yemei esengeli nde aloba, epai yemei azoloba na nzela liloba na ye. Toza liboso na biso mikolo ya bokeseni oyo toyebi na kombo ya Paska. Ezali kati na mitema na biso banso oyo tozo kokanisa na lolenge ya bokeseni na kati ya kobondela liboso na nkolo. Tozo kosepela kaka te kobondela, me tozo kondima lisusu, tozo ndima yango nde tozo bondela. L'accorde. Une prière sans croire que Dieu fait ce que l'on demande. Esengele kondima oyo Nzambe azo sengete tosala. Soki bongo te eza kolekisa ngonga. Venir à Dieu doit croire. Oyo esengela epa na Nzambe esengele andima. Esengela ndima Compensera celui ete Nzambe akofuta oyo akoya epai na ye. Akozwa akozwa oyo ye aza kosenga. Il me tient à cœur que le Seigneur etozana mitema na biso ete kolo esengeli azwa oyo esengeli azwa na mobimba ce qui vient de l'ennemi oyo kuta na munguna doivent s'effacer, esengeli elongwa, Dieu puisse prendre place, esengeli oyo uti pa Kristo ezwa esika, toute la place. esika mobimba kati na biso. Nous avons entendu tant de paroles de Dieu. Toyoki maloba ebele na Nzambe. Nous avons ainsi pris une grande responsabilité. Pe tozi pe mukumba munene. Et alors que j'étais assis là, tango nafandaki wana likanisi elingai aux yeux des gens qui toujours sont en train de prier, na bato de chercher bazo kubondelaka. Pourquoi ces personnes se sont-elles spécialisées dans ce pona nini bato yo spécialisation na bango za kubondela kaka pas sur plusieurs moulins. Baba ko kende te na bisike belete Pire-t-il pas de tous les évangélistes, de tous les mouvements, ba évangéliste nyonso na ba mouvement nyonso to esengeli ba fanda kimia à cette seule cause. Pona nini bakangami kaka na likambo moko moko na ya kosambela sambela En eux, sur nous. Mais bien aimé, la réponse bandeko à cette question e yano na mutuno wana yango si facile, eza pete, si simple. eza simple. La pensée m'est venue. Likanisi elingai Tous les autres bato nyonso peuvent prêcher sur Moïse. bakoki koteya likolo ya Moïse, Dieu lui est apparu dans la colonne de feu. kasi Nzambe abimi Dieu a fait ceci na et colonne de cela. feu, Nzambe asali boye asali boye. Mais alors nous remarquons Kasi tozomona ete que Dieu avait un homme. Nzambe azaki na Il mutu pouvait non seulement dire akoki koloba kaka te est apparu à Nzambe Moïse, abimi na Mose, amonisami na Moïse, témoigner le même Dieu. akoki kotatola Nzambe moko moko wana oyo amoshi wana abimeli ngai ndenge moko.
C'est ça. yango La wana différence. bokeseni yango wana À quoi cela nous sert-il de pouvoir dire Saul a eu une telle rencontre litomba nini tokozwa mpona koloba ete Saul asalaki boye, Saul atindamaka boye le sermon na maloba elobamaki na likambo yango kasi na poasa un homme du 20e siècle moto ya 20e siècle peut dire akoki koloba nkolo mais apparu nkolo wana abimeli mpe ngai m'a parlé et m'a révélé sa parole epe et sa volonté. afungoleli ngai liloba na ye na mokano na ye Alors tout de suite les choses deviennent tout à fait différentes. na poasa biloko makambo ebongwani Alors du passé ezali te koleka doit être transformé en présent ezali te ke oyo ya kala esengeli ekominisama ya sika dans kasi laquelle tout le passé est divinement illuminé. likanisi na nzambe oyo kani makanisi nyonso tu eza ya kofungwama nde yango likambo etoza nango mposa lelo oyo Tous les baevangeliste nyonso basambeli nyonso a fait lui-même na oyo nzambe asali ye moko dans ce temps. na ntango oyo Au jour du Seigneur, mokolo nkolo tous les scribes pouvaient parler d'Isaïe. baskribe bakoki koloba mpo na Ezayi Chaque prophète na lui donnait profete leur nyonso to bazopesa mateyi na bango ndimola na bango kasi À la même époque, un homme envoyé par Dieu eleko wana s'est fait présenter, moto oyo atindami na nzambe amitelisi kati na bango interprété. Il faisait partie intégrante alimbolaki te me azalaki kati na mobimba ya liloba na ntango wana ouvert la voie au Seigneur. ye afungoli nzela na nkolo Différence. voilà bokeseni yango Ça wana ne résidait pas dans le fait qu'il n'avait pas bokeseni ezali te de ke longue robe ou de col po roulé. alataki babilamba na mutuya wana ata awutaki na baseminaire na babilamba na bango na Il basinagoge portait une peau de chameau. me ye alati bokeseni ezalaki ke Dans l'envoi divin botindami botindami na mokumba oyo azalaka na yango oyo kani liloba na nzambe ezali kokokisama awa na se Est-ce différent aujourd'hui? bokeseni lelo Appliquer un critère pour déterminer soki tolobeli yango ndenge nini moto ndenge nini alati ndenge nini atangi de ce genre. bato ya ndenge wana ata Devons-nous appliquer des critères divins tosalela au royaume de Dieu? komonisama ya kati na bokonzi na nzambe mpo na lobiko na bokonzi na nzambe esengeli kosalela oyo ya bule kotalela oyo ya bule Connaissons que toyebi malamu ete la voix du Seigneur nzela na nzambe toujours sainte nzela na nkolo ezalaka kaka et pete qu'elle apporte justement à tous ceux qui marchent kasi cette voie akopesa nzela que Dieu na bao banso baza kotambola leur na donné. nzela na oyo nzambe azopesa bango na ngonga oyo Si nous nous sommes nde ntina ngo accrochés à la parole du soki Seigneur, tokangami na liloba na nkolo mikolo oyo ce n'est pas parce que quelqu'un s'est présenté, ezali te mpo moto mais amitalisi parce que Dieu le Seigneur eza mpo te nkolo nzambe parlait simplement. alobi Et parce que ce ministère était lié à un mandat divin. litoma oyo mosala oyo ekangamaki na botindami na nzambe Nous avons remarqué tomoni ete que nous avons été conduits dans tokambamaki la parole. na likati na liloba Non pas des conversations sur la connaissance de tel ezali masolo te likolo ya boyebi etikambo songolo mpakala des paroles de Dieu. kasi maloba na nzambe bofungwami ya mabombami na ye Sa volonté a été mokano na ye etalisamaki et nous pouvons prier de tout notre cœur. tokoki kobondela na motema na biso moko Sur la terre comme au ciel. nde akopesa biso yano na mabele lokola na lola Et à toutes ces choses, je suis reconnaissant dans nazongisi mon cœur. matondo na nzambe na makambo manso Reconnaissant que Dieu reconnaissant fait entendre ete nzambe ayokisi la voix claire de sa mongongo na ye ya liloba mpe ya molimo na ye et tous ceux Nyo- qui sont de Dieu banso bazali ya nzambe bakoyoka yango
pamba te Ils komami sauront bakoyeba ce n'est pas un homme ikeza ya qui mutu a te sa connaissance. apetelisi mayele na ye Ce te n'est pas un homme qui est ezali mutu avec son enseignement ayeli malakisi na ye te que nous avons tous été enseignés. kasi biso banso toteyami na nzambe La connaissance de Jésus-Christ boyebi ya yesu kristo nous est apparue emoniselami biso de Dieu. na elongi na nzambe Choses dont il s'agit nous ont été éclairées. makambo oyo esengeli emoniselaki biso polele J'ai apporté aujourd'hui le sermon dont j'ai parlé hier soir. namemi liteyo nalobaki lobi na pokwa Plongé dans chaque pensée. tokoki kokota na likanisi Dans le nyonso psaume 118, na psaume 118 chaque verset molongo nyonso a quelque chose, eza na eloko ya koyebisa biso y compris le verset 24. tikino oyo ya 24 Le jour, tala ni mokolo le Seigneur a oyo fait. nkolo asalaki Poussons des cris de joie et réjouissons-nous. toloba koganga na esengo Si l'on lisait le verset précédent, so totangi les versets molongo ezolanda 22 et 23, ya 22 na 23 on se demanderait tokomi tuna ete sur quoi doit-on se réjouir ici. tomi tuna ete eske esengeli kosepela awa La pierre qu'ont rejeté ceux qui libanga bâtissaient oyo est devenue la babwakisaki pierre na baoyo bazali kotonga yango ekomi libanga ya moboku est venu, euti na prodige à nos yeux. ekomi solo na miso na biso Un paradoxe pour la compréhension humaine. ezali mpasi mpona bososoli na bato oyo batongaka Ils ont construit kasi batongi avec zèle na sans pierre angulaire. piko kasi bazangi libanga ya moboko talani Ce sont des cris de joie. wapi konganga na esengo À propos de quoi? De ce que les bâtisseurs ont rejeté la pierre angulaire. na lolenge ezali te mpo batongi babwakisi libanga na moboko Qui ne faisaient pas partie des bâtisseurs, mpo qui se sont laissés bato na nzambe bazalaki pour former l'église, bazalaki komitika na nkolo dont cette pierre angulaire est devenue pour eux précieuse. mpo Qu'ils sont libanga oyo ya moboko ekomi mpona bango libanga na motuya ajustés pour former un édifice de Dieu. esalami mpona kosala Celui qui eklesia na nkolo spirituel pour les gens seuls. oyo afongwami misu te akomona pe te La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et les libanga oyo babwakisi na batongi c'est du Seigneur que cela est venu, un prodige à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. tala mokolo nkolo asali Crions de joie et réjouissons-nous. toganga na esengo tosepela Sauve au Seigneur, bikisa o nkolo que cela réussisse. sala ete yango esimba Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. apambola oyo azokoya na nkombo na nkolo Bénissons. biso tozopambola ndako na nkolo Toutes ces paroles maloba manso oyo sont si précieuses. eza ya motuya ya kitoko Et nous voyons la même chose. tozomona ndenge moko lelo na mikolo oyo Tous ceux qui étaient déjà au milieu de la construction, en train de construire, ils construisaient bato banso bazali kati na kotonga bazalaki kotonga à propre cause. na lolenge na bango Les uns à leur dénomination, les autres bato bazotonga na lolenge ya mabongiseli na bango assemblés, bato mosusu bazotonga lolenge baassemble na bango les autres bamosusu mondial des églises, kotonga ndenge ya baconseil mondial des églises puissent tous aller partout. nyonso bazokotonga mpe bazokosala bandako ya nzambe Simplement, kasi nkolo alobi boye je bâtirai mon église. nakotonga eklesia na ngai Non pas contre elle. ata bisika na satana ekotelemela yango te Qui révèle sa parole sur terre. nkolo atatoli nani akoki kofongola eloba na ye na mokili Il a désigné l'apôtre aponi ntoma révélé de Dieu. mpona kotalisa bolamu na nzambe kasi La rédemption lisikoli ya eklesia appelle à sortir de l'église. kobyanga kobima na eklesia kolendisama na kobinga na eklesia
l'enlèvement de l'église, kunetwama na eklesia oyo nyonso etali na eklesia c'est lui-même qui le fera. ye nde moto akosala yango. On a appelé à sortir, personne n'a moto moko te akoki kobenga moto abima babengami te mpo te atonga kasi ye moko nkolo akosala mosala na ye. pour cela. Tous les prophètes, basakoli les banso apôtres, bantoma doivent eux-mêmes attendre bango bazelaki sonne cette heure que le Seigneur a fixée pour tout. nkolo asili koloba ati ntango mpona makambo manso na titi kino eklesia esengeli enetwama ezonga na ndako. Tu vas bâtir mon église. okotonga eklesia na ngai. Paul, tu bâtiras mon église. alobi na paul te okotonga eklesia na ngai. Je bâtirai. alobi ye moko nakotonga Je bâtirai mon église. nakotonga eklesia na ngai. Mon église. nakotonga eklesia na ngai. Aujourd'hui, ata bikuke na welo ekotelemela yango te ya satana. construisent leurs propres églises. bango bazotonga baeklesia na bango, Propres assemblées. bazosala baassemble na bango, Tenir devant Dieu. kasi oyo ekoki kotelema liboso na nzambe te. Nous-mêmes insérés biso moko tomitika tokota na mwango ya bule ya botongi ndako ya nzambe à notre époque ce que Dieu mpo maintenant toyebi oyo nzambe azokosala lelo avec sa parole. na liloba na ye. Dieu ne passera jamais à côté de sa parole. nzambe akoleka te liloba na ye. Référera toujours à sa parole. nzambe akotala bobele liloba na ye, Souviendra de ses promesses. akobanza elaka na ye. Verset aussi, le verset 27 du psaume 118. Psaume 118 verset 27. Kolo aza nzambe Donner la lumière apesi biso pole, alleluya. à lui. masanzoli epai na ye mpo na bongo. Et Dieu nkolo aza nzambe nous a donné la lumière. apesi biso pole, Il a donné la lumière. À quoi servirait-il? apesi Il biso avait donné la lumière kaka à 1000 personnes. pole te. litoma nini ezali soki apesaki À nous. ebele na bato pole wana soki apesaki yango na ngai te Il y avait na yo te. ici encore une pensée glorieuse. likanisi ya motu ye mpe ezali awa Toujours exprimée par cela. elimbolami awa C'est oui, na molongo ya mwambe dur. ngolu na ye ewumelaka seko na seko. Encore une fois, le verset 2, oui, sa grâce dure. ngolu na ye ewumelaka seko na seko. Amen. Dans les 3 premiers versets, na baverse misato Dieu qui dure éternellement. bangolu na nzambe kowumelaka seko na En seko évidence, etiami polele. Dieu est fidèle. nzambe na nga aza Il sembo, accomplira ce qu'il a décidé. akokokisa oyo asi akani mpo tasala. Et si nous comprenons bien cette soki prédication, tososoli malamu lite ya ndeko braname c'est ce que je souhaite. yango nde kutu nalingi na yambo Ensuite, à tous mes frères mpe bandeko na ngai mes sœurs, epe bandeko na ngai basi, avec le titre Pourquoi crier parle. mpo na nini koganga loba. Gardons à l'esprit et prenons à cœur. soki tobombi yango na esprit, tobombi yango na mitema na biso, Pour dire au Dieu, tokoki koloba na nzambe sunga biso, à ne pas prier pour des choses tobondela te mpo na qui nous appartiennent déjà. biloko esi ekomi ya biso Grande oyo esi opesi ya biso. la prédication. mbela Ici, David est mentionné. awa Josué est david mentionné, atiami, samson atiami, Et ici, des choses sont énumérées. makambo nyonso etangami. Laissez-moi lire ici. tikanga natanga awa. Josué a été loin pour prendre possession du yosue apakolami mpo te azwa mabele. Il y a là une pensée tout à fait glorieuse. likambo wana likanisi ya motuya elaka Était avec le peuple de Dieu. ezalaki na libota na nzambe. L'heure de Dieu a sonné. ngonga na nzambe ebetaki. Il n'y avait plus rien d'autre à faire. eloko mosusu ya kosala ezalaki te Accomplir avec foi. kaka kokokisa na kati na kondima oyo nzambe alakaki. C'est-à-dire elingi koloba entrer kokota dans le pays na mboka et d'en prendre mpe kozwa yango, possession. kozwa yango. De David, il est dit, david alobi un moment, non.
Nathan, le prophète, n'a-t-il pas dit un jour à David? Nathan, prophète Nathan, alobaki teke na David. David azaki nkumu apakolami. Il a dit, Alobi, fais tout sala. ce qui est dans ton cœur. Sala nyonso oyo ezali na kati na motema na yo pamba te nzambe aza elongo na yo. David était loin par Dieu. apakolamaki na nzambe. Et si nous considérons ensuite Soki totali yango de sa vie, bomoi na ye après l'onction, nsima na la kopakolama fuite a commencé. Toute la catastrophe a commencé. bapasi ebandaki Sur lui. likoko ya likolo na ye. Il a regardé la ville en pleurant atali engumba na kolela et a dû faire un tel chemin que n'importe qui aurait pu. akosali nzela oyo moto nyonso tu Qui aurait pu se poser la question. alingaki komituna mutuna. C'est ça l'onction. S'il Wana- avait été loin, wana s'il nde- avait été désigné, wana nde il n'aurait kopakula. pas besoin de prendre maintenant la fuite. oyo bapakolaki ye epesi nzela ete akima. Tout cela, nyonso wana l'un d'eux lui a craché au visage. moko na bango abwakeli soyi. Toi, malgré boyebi maloba nyonso to wana makambo nyonso to wana kasi na motema na ye ayebaki après toutes les épreuves, nsima na komekama nyonso tous les chemins profonds, na banzela nyonso tu ya mabaku à ses fins. ekomi na suka Avec lui et par lui. Ce na qui ye nous mpe na concerne nzela na que ye. nous le savons tous en tant qu'individus, toyebi yango lokola moto moko na moko qu'assemblés. toyebi lokola lisanga Après toutes les épreuves, nsima na komekama avoir surmonté nsima na kolonga et avoir retenu dans notre cœur Que- la parole de liloba Dieu qui nous a été nsima na kotia donnée. liloba na mitema na biso Nous aussi, biso mpe ye nous verrons tokomona la victoire et la gloire de Dieu. elonga mpe nkembo na nzambe. Amen. Il ne tomba pas à genoux en disant akoyaki te nkolo Dieu, nzambe que vais-je faire, que vais-je faire? nasala lisusu Il a nini parlé. alobe Il avait une requête. Et il aza a dit, alobi soleil, mwesi arrête-toi. telema. Il ne cria pas. agangaki te Il commanda. aza kopesa mitindo Arrête-toi. mwesi telema. Qu'est-ce que c'était? nini yango Il était sur le chemin de Dieu. azalaki na nzela na nzambe Avec le peuple de Dieu. na libota na nzambe Quelque chose devait arriver. eloko esengeli ya Le soleil se couchait. mwesi Les ténèbres. ekufaki molili eye Le combat n'était pas terminé. bitumba esilaki nanu Il te avait encore besoin de lumière. azalaki na posa na pole Ce temps pour mener na ngonga mpo te abunda bitumba ngo na elonga. Bien-aimé, balingami le soleil de la grâce est sur le point de Ngolo. se coucher. mwesi na ngolo etikali moke te ekufa Dont notre Seigneur parle en disant, oyo nkolo na biso azoloba plus personne ne pourra agir. moto moko te akoki Dieu kosala nous préserve. nzambe abatela Le biso soleil de la justice nkolo na boyengebeli qui brille au-dessus de nous oyo aza jusqu'à ce que la bataille kogalisa soit livrée, liboso na biso que la victoire se akopesa manifeste biso pleinement elonga Dieu, comme au jour de Josué. neti na mokolo na yojue Doit alors rester tranquillement immobile tant que le peuple de Dieu va de l'avant. esengeli batikala immobile baningana te ntango libota na nzambe eza koavanse. Cela m'est égal comment c'est, Wana mais nous devons biso aller de l'avant. esengeli tokende liboso. À quoi servirait-il si tout tournait et avançait et litomba nini ya kozala to balukabaluka esika moko alors que le soleil s'est arrêté et le peuple de Dieu a na avancé. ntango wana mwesi etelemaki mpe libota na nzambe ekobaki mosala nango. Que nous reconnaissions tozosola le chemin toza na likolo na nzela du Seigneur oyo ya nkolo. est avec nous. nkolo aza elongo na biso Gardons pamba te sa parole. tozobatela liloba na ye tokangami na liloba na ye. Samson qu'il est question ici, Samson samson aussi il est question de lui. likambo na ye mpe eza awa loin et établi par Dieu, apakolamaki mpe à qui le don ye wana de puissance avait été donné, azalaki na likabo na nguya il se présenta. epesemelaki ye. Il était azalaki destiné akanamaki ete à détruire la nation des Philistins. abebisa libota ya bafilistin. Pour cela, il était destiné et loin par Dieu. nzambe akanaki bongo apakolaki mafuta mpo na bongo. mokolo mosusu Pardon, je voulais dire bolimbisa ngai nalingi natanga mbala moko un jour, mokolo
Je vais lire attentivement. nalingi natanga mpenza na bokebi Ça nyonso va bien classé, on ne s'en rend compte qu'en lisant. Oui, tout à fait. esengeli natanga na bokebi nyonso. D'accord, mais maintenant tout est toujours vérifié de manière à ce que cela ne puisse plus arriver. Le contexte manque à la page suivante. oyo esengeli totanga yango ndolenge mpenza ezali na En conteste. tout cas, il a pris une mâchoire d'âne, Azwaki mbanga ya punda aboma 1000 Philistins nkoto yoko ya bafilistin. aujourd'hui. Lelo Si quelqu'un prend une vieille mâchoire d'âne qui se trouve soki quelque lelo part dans le désert moto azwi mbanga ya kala ya punda et là frappe une fois avec, Et il puis, est en 1000 lambeaux, mais abeti il bato. ne tue pas 1000 personnes. abomi 1000 personnes Avec lui, po wana nzambe azalaki na ye. Dieu l'avait chargé, Nzambe apesaki mokumba wana l'avait appelé parce que Dieu l'avait désigné, il a pris cette Nzambe abengaki ye yango nde azwi mashwar wana ya punda abeta nango bato. Josué ayebaki allait prendre possession du pays. ke esengela koma azwa mboka. La parole de Dieu le promettait. Liloba na Nzambe ezali koloba yango. Le Saint-Esprit était là. Molimo santo azalaki wana atatolaki mpe yango. Trouvait sur son chemin. Azalaki na nzela na ye Pouvait se mettre en travers. eloko moko ekoki kotelemele na nzela wana te. Chemin. Eloko moko te. Voici maintenant une phrase Tala liloba qui nous rappelle mercredi soir. ezokanisa biso mercredi soir. On parlait de Luc 10. Tolobaki na Luc 10 Que les 70 ba 70 sont revenus. bazongi Ils sont réjouis. basepelaki. Le Seigneur était avec. Kolo azalaki na bango Les a aidés. alobi na bango Et le Seigneur dit là-bas, rien ne pourra vous nuire. eloko moko te konuire bino ekoki kobebisa bino. Ici, il a été oint Awa pour l'œuvre. apakolama mpo na mosala. Vous nuire. Amen. Eloko moko te kobebisa bino te. Une seule chose. Ata eloko moko te. Haleluya. Si nous sommes dans la voie de Dieu, Soki tozali na nzela na Nzambe est avec nous, ete nkolo mpe azali elongo na biso que vienne ce que l'on veut, eya oyo bato balingi quelle qu'elle soit, atako nini même si pour l'instant on a l'impression qu'il y a Atako. un grand dommage. mpona komona boye bato bamoni te mbebe eza makasi. Frère Rousse l'a déjà mentionné à Ndeko la Russe crucifixion. asili koloba yango Extérieurement, kasi tout s'est présenté très différemment. nyonso eza kotalisama na bokeseni. Extérieurement, l'affaire semblait terminée. Livré honteusement au blasphème, toute la population kabamaki na butuki agitée. population nyonso eza koningana. Les chefs des sacrificateurs, tout l'enfer, tout le peuple d'Israël et les bato païens nyonso to ya Israel grondaient, banso s'agitaient. bazalaki koningana kosagite Un seul kasi moko calme. azalaki calme C'était Nazi- notre Seigneur. ezalaki nkolo na biso. Amen. Et ce que ses disciples ont pu ressentir en voyant leur Seigneur bayekoli et bamonaki mettre nkolo na bango là-bas, bamoni ye abakami na ekulusu kuna impuissant qui le semblait. ndenge bamonaki lokola azalaki impuissant La croix, na ekulusu. il était là-bas. Bango mpe bazalaki wana Les disciples, eux qui Bayekoli. avaient été enthousiasmés par lui, bazalaki qui l'avaient suivi pendant plus, oyo bazalaki na esengo na mikolo bazotambola na ye avaient tout laissé derrière eux. bango batikaki biloko biso nsima na bango Qui était né hors mariage, na ceci et cela. oyo babotamaki bafingaki ye abotami libanda Beaucoup de choses. ya libala makambo ebele elobamaki Non, kasi et la puissance des ténèbres arrivèrent, ntango ngonga ya puissance ya ténèbre ye se gâta. nyonso ebebaka Les disciples bayekoli na ye dispersés. bakabwani bapanzalangani. Pierre, qui se tenait à distance, Petelo azalaki mpe mosika maudit en disant, je ne connais pas cet homme. ayewangani kutu alobi te ayebi moto wana te.
Nous lisons tout cela aujourd'hui. Mais pouvons-nous nous mettre à la place de ce qui se passait là-bas? Les jours avant la crucifixion. Est-ce que quelqu'un dormait encore? Quelqu'un devait dormir? Sens dessus moto nyonso ekomaki nango pito pale yembele moto azaki kimia azalaki te baza kotyola ye asungaki bamosusu ye mpo nini na misungi ye moko te soki yo oza mwana nzambe kita na ekulusu nini yango elekanaki bayekoli na ye babulunganaki na kati na mitema na bango bakimaki bapotaki mbango. Joseph d'Arimathée oyo batikeli kobeta lisolo na ye liboso te aye kosenga nde nzoto wana akende kokunda yango. Balingami nzambe kuta apesi nzela ya petelo te aloba liloba boye te nzambe azwaka moto oyo ye alingi na nyonso wana nzambe aza na mwangu na ye mpo na mokili epe asikoli biso. Fallait-il que la rédemption se fasse avec un tel tumulte? Esengelaki ke lisikolami esalama na makambo ya boye na mobulu boye esengeli eleka na bongo. Biso banani biso toza banani bapesi toli ya nzambe kolo na biso abakami na ekulusu mwesi eye molili butu eye na 6e heure banga to epanzani nyonso to eza ya koningana na kati na manso wana nzambe aza kosala lisolo ya lobiko. Amen. Na nyonso wana ezokolekana Dieu le Seigneur a ainsi accompli une rédemption asali penza lisikoli ya solo oyo ezokomonisa na bato kola kao nzambe akozala na mwasi ya mutuya mokolo ye akozonga kolo na biso Yesu Kristo. Les voies de Dieu sont très différentes. Ces pensées sont très différentes des nôtres. Ici, nous avons encore énuméré quelque chose que Branham a trouvé particulièrement important dans ses expériences. Il énumère ici quelques-unes des choses que Dieu a faites. Il dit qui a donné la vision il y a 1 an et qui a dit que nous irions là-bas à cause des 7 sceaux. L'annoncerait. Deuxièmement, c'était lui le soir. Je marchais le long du chemin. Le grand serpent qui était sur le point d'attraper mon frère. Il la puissance de les lier eux et toute espèce. C'est aussi lui qui a dit à ma petite femme aux cheveux gris, c'est lui qui m'a réveillé ce matin-là dans cette pièce, debout dans un coin, se tenant et qui m'a dit, n'aie pas peur de faire quoi que ce soit.
d'aller quelque part kende sika pour songolo te dire quoi que ce soit. oloba eloko songolo po ete La présence jamais défaillante de Jésus-Christ est avec toi. bao bozali na nkolo oyo akoki kokwesama te eza na yo pa biso yo kokende. Bien-aimé, Balingami nous avons la promesse tozana que le elaka Seigneur sera avec nous tous les ngonga jours ekozala na biso jusqu'à la fin. tikino na suka ya mokili. Mais lorsque cela est dit de manière si personnelle, kasi soki elobami na yo na mutu ye moko et ce dans la pièce où il se trouvait et où il na écoutait, esika afandaki celui qui a vécu une expérience oyo similaire abiki peut mesurer libiki wana ce qui se passe alors oyo ezolekana l'esprit d'une telle personne. molimo ya mutu aboyi Il y a une certitude. aza na bosukisami na motema, Plus encore, la certitude divine. aza na bosukisami ya bule La parole de Dieu. mpe na kati ya liloba na Un nzambe. peu plus loin, tozokende mosika s'il y a un absolu soki longa du ezali, Seigneur, une certitude absolue. soki longa ya solo ezali, Je disais à moi ou à toi, certitude il ezali, a fait à Moïse ou à soki alobi na ngai obie na yo ndenge asalaki yo na moïse na baabraham atako azalaki nani. s'il y a une telle certitude. soki certitude oyo ezali kati na Dans biso la parole de Dieu, na kati ya liloba na nzambe, que faisons-nous alors? tokosala La nini Bible. liboso na biblia La mobimba? parole de Dieu, eza liloba na nzambe te, tout n'est-il pas écrit? ekomami te, N'a-t-il pas été inspiré par l'Esprit nyonso de Dieu? epememi te na molimo na nzambe. Oh, Oh, quelle certitude! okosukisama ndenge nini wana Devrait nous pénétrer. esengeli ekotela biso Absolu. lokola Devrait longo, remplir notre âme. esengeli etondisa mitima na biso mpona koyebe nzambe Dit cela. alobi yango. Et comme il a dit, ndenge alobi yango c'est ainsi. eza bongo, Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles me ne passeront makambo to pas. ekoleka kasi maloba na ngai ekoleka te. Il est dit ici, c'est lui qui, il y a environ 3 mois, alors que j'étais en prière, Na tro- et que je me 3 mois demandais ce qui nazali na allait kati na arriver, kobondela, alors que je me tenais nazali kotelemaki là, wana c'est lui qui a mis une épée dans ma main. oyo Il a ati dit, mopanga na maboko na ngai alobi est oyo l'épée ezali du roi. mopanga ya nkumu. C'est lui qui m'a dit, si ye nde moto alobi na ngai comme j'ai été avec Moïse, ndenge nazalaki na moïse je serai nakozala avec toi. na yo mpe. Amen. Oh, si on continue à ce registre ici, so tokobaki koloba makambo oyo le faire pour vous même bino chez vous à la mpe maison. bokoki kosala yango na ata na bandako na bino. Tout ce qui est énuméré ici, c'est lui qui, il y a 30 ans, quand j'étais un garçon, 30 ans ntango nazalaki un garçon petit prédicateur au bord de la rivière, natelemaki pembeni na nzela ya mai, dans la lumière, cette colonne de feu ntango colonne de feu tendue du ciel, euti na lola, il tenait lui-même là. natelemaki wana mpe alobi Comme j'ai prédit que Jean-Baptiste à la première venue du ndenge nalobaki mpo na jean baptiste mpo na boyei na yambo ya kristo, ainsi ton message mpe lisusu sango na yo mpe ekozala mpo na koya mibale ya kristo. Nous pourrions continuer. tokoki kokoba Il ne l'était pas seulement, il l'est aujourd'hui. azalaki kaka te, azali lelo mpe. Jésus-Christ, yesu kristo le même hier, aujourd'hui, azali ndenge moko lelo le même éternellement. mpe libele na libela. Des femmes habilement conçues, atoyambi biloko bakanisi na bato te, la puissance et biso totatoli nguya ya nzambe, mais la parole révélée. liloba oyo efungwami, liloba na lisakoli yango nde biso tolandi Éternellement. ya seko na seko. C'est le même Seigneur. kolo moko moko wana Allez Abraham, oyo aloba na abrahame Isaac et à na isake na jacob à tous les prophètes, na basakoli banso bamoshe jusqu'au Nouveau Testament. tikino na boyokani na sika, Même ye Seigneur moko nkolo qui a eu dans cette génération une armure na eleko oyo d'élection
notre bien-aimé frère. moninga mina biso ndeko Branham. Et nous l'estimons comme nous estimons Paul. Tozotala ye ndenge tozotala Paul, ndenge tozotala Job. Lui, notre Dieu, Ye moko nzambe na biso azwi ye et utilisé aza kosalela musala, parler lui-même à son peuple. azoloba ye moko libota na Nous ye. ne pratiquons pas le culte de l'homme. Nous rendons Tozolobela culte ya mutu te, me tozozongisa matondo na nzambe oyo asaleli na ye musala. Ces décisions sont toujours justes. Ba vision na ye ezalaki sembo, ezalaki solo. Au jour des apôtres, personne n'a rendu un culte à Paul. Na ntango na bantoma mutu moko te akumisa Paul, mutu moko te akumisa Pierre. En agissant ainsi, l'intéressé ne faisait que prouver qu'il respectait l'ordre. Na kosala boye baza kozala na limiemia ya bule ya nzambe. Donc l'ordre divin et la décision divine. Molongo na bule pe mukano na bule eza ndenge moko pe na eleko oyo. Clairement et en accord avec tous les apôtres et prophètes. Ezalaki koyokana na basakoli nyonso na bantoma banso. Qu'il passe à côté de Dieu et de ce qu'il fait. Azaki kosala oyo nzambe aza kosala. La possibilité d'être en règle avec Dieu et d'être en ordre avec Dieu sans se laisser soi-même insérer dans l'ordre divin. Possibilité ezate ke yozala règle na nzambe ozala boyokane na nzambe soki yo moko omitiki teke okota na mwango na nzambe. Et nous bénisse. Apambola biso, afungola Nos cœurs, mitema na biso, nos oreilles, matoi na biso, nos yeux, miso na biso, nous nyonso puissions entendre, po se toyoka, nous puissions voir, tomona, nous puissions vivre tobika ce que Dieu nous a promis oyo nzambe alaki biso pour ce temps. na ntango oyo. Le prophète de l'Ancien Testament dit ainsi, Basakoli aboyoka na kala alobi passe par la voix de Dieu passe par des intempéries. 1 verset 3. banzela na nzambe elekaka na baminyokoli. Intempéries. Tant que c'est la voix de Dieu, suivons cette voix de Dieu. Landa kaka mongongo wana ya nzambe Et nous comprennent. pe sosola Les kasi choses vont empirer. ekoya mabe koleka na boyoki mabe na nyonso tu Tout ce qui s'ensuit. no nyonso ikoki kolanda yango. Mais tant que Dieu nous aidera, Kasi ntango nzambe aza kosunga biso totambola kaka na nzela na ye mata kominyokoli jusqu'à ce que nous soyons tikino tous ceux à qui sa parole a été adressée. tikino totindama na oyo liloba na nzambe elobela biso D'avoir envoyé de tels hommes. batondo na ndenge nzambe atindi bato aboye Écoutez ce que Dieu, baoyo bayokaki oyo nzambe azaki koloba. le Seigneur, Kolo cherche de tels hommes. alukaka bato ya motindo Des oyo gens qui savent. azoluka bato oyo bayebi te, Et toujours mieux les choses que les autres, mais des gens qui peuvent s'humilier. bato oyo koyokaka makambo bato bazoloba te, me bato oyo bakoki komikitisa Que Dieu nous révèle komikitisa po te nzambe alakisa biso lobiko na ye son salut et que nous pouvons ainsi le louer. boye tokokumisa ye tosanzola ye. Dans le cœur ici, elle est là. Liloba eza wana kati na mitema na biso tozwi ngolu liboso na nzambe C'est pamba pour te lui que le Seigneur fait grâce. ndenge komami te kolo aosala ngolu Et faire réussir celui qui est droit. pe aosala mpe ngolu na oyo aza sembo. C'est orgueilleux, mais il fait grâce aussi. azokotelemela bato ya orgueil kasi azokosala bosembo nde na baoyo bazali sembo na nzela na ye. Nous sommes tous d'adorateurs. Biso baoyo libota na ye ya basanzoli bakumisi ye litoma ya ntango ya koyoka liloba na nzambe, Éternel. liloba na nzambe ya Que le seko. Seigneur soit avec nous tous. Kolo azala na biso banso. Amen. Louange et merci au Seigneur. Matondo pe masanzoli na nkolo Parole de Dieu que mpona lilobo ya motuya à nouveau. oyo toyokisi sasa yipi lisusu Et je crois, na ngolu na ye na ndimi nous ne devrions pas seulement les entendre. tokoyoka kaka pamba te Méditer. epe so tobanza Aller yango de l'avant pour comprendre tokende liboso mpona kososola ce que Dieu oyo nzambe veut dire, ce qu'il veut nous dire. oyo alingi aloba oyo ye azoloba Nous veut du bien.
po nzamba amonaka malamu po na biso alingi biso tozala bokebi na liloba na ye apesa biso oyo esengeli na libota na ye tozali libota na ye tozali baponami na ye na bosolo amemeli biso pole soki bongo te mbele lenge benzala bokeseni makasi pati ye amemi pole yango ekomi mutuya mpo na ngai nyonso wana eye bongo nyonso ese eye bongo makambo ebele esengeli monana lokola désordre na miso na bato me kasi na miso na nzambe ezali pole eza mokolo nzambe asali bana mibali mpe basi soki bato basosoli te kasi nzambe asala ngolu afungola miso apesa bososoli na oyo aza kosala kasi oyo bato baza kosala te me oyo ye me azosala wana nde posa na ngai mpe libondeli na ngai nzambe apambola biso akoba na koba alobela na bato atinda bato lisusu tozali makoki te ya koyesa bato te kasi posa na biso nzambe atinda soki atindi akobongisa mpe bile malamu nyonso wana eza na mutuya toyokoli kolo aza na makoki ya kosala manso mpo ya kosala manso ye eza nkolo atako nini eyeli biso toza na maboko na ye kombo na ye esanzolama ayamba basanzoli na biso totelema mpo na bongo tata na biso likolo tozongisi yo elongo mpo na liloba na mutuya mpo na makanisano ya kitoko mpo na pole oyo omemeli biso na ntango na biso oyo o nkolo ogengesi biso tozokumisa kombo no ya nkembo pesa lobiko no na bato ebele na mokolo ezozela biso bao mpe basosoli te sosolisa bango osunga nkolo tozokumisa yo biso banso libota na yo nkolo na mboka mobimba na bato banso na bankota nyonso tosenga yo tolingi kosanzola kombo na yo pamba tozali nzambe ya seko na seko na bileko na bileko kolo to obongwani te otikeli kaka ndenge na yo ozali mpe ndenge ozalaki basakoli nyonso ozali mpe na biso mpe elongo lelo lelo esengeli osala mpe kati na biso na libota na yo na kondima ata kondima emonani nini ke esi esili tobungi me kasi nzambe yo kosala sembo na yo tozokumisa yo mpo na bongo na kombo motuya ya Yesu. Alléluia. En ton nom. Amen. Amen. Amen.